Va récupérer mes bagages. Merci. Allez là, ma belle. Allez là, ma belle. Gando. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouise, ils allaient dans les étoile de la presse. La voix du peuple. Souffrira vraiment de vendre à 5 heures du temps. Père a ekokita, mère a ekokita, bamoni biso na musika. Donc bamoni biso. Babi ba wana banali batele mbaisi bango ba joueur, ba procha biso, ba ye, ba pesi biso ba mote. Après wana babi bokende na otinda moto. Atindela biso na mbongo. Dans le match ici là qui vraiment o etikala ngele na ngwana. Vraiment beaucoup de gens na maman na avion et ça n'a plaisir. Deuxième fois na mon aïe donc Zambé vraiment pas mon aïe. Quoi ya za mutabato na aucun sengo ko solo na ba projet du PC. Donc ça les biso bien ma place. Donc déjà vraiment ko kamwa comme na maman bandi na classe économique na biso c'est ngapé na za pembeni na wana. Donc comique qui tiso vraiment na mona te. Donc surtout que match équipe nationale comme ba légende ba les qui na biso bazo beta to que total la bango. Donc to soutenir bango pour na match à ya vendredi. Ndeka maman zana to so na maman soka okoria et ça a biso plaisir. Tous ana et tous sepelelo. Vraiment maman merci. Vraiment continuer quand on a bakara on a vraiment. Bazala mi balé na Cindy le cœur mais Cindy a quoi ya tikali kayemo. Et on to bipe na zana makasi a continuer kara on est que ça la bien. Donc biso to na posa kara na makasi. Donc na landi na ye. Na landa ngapi na komi mutabakara. À côté de l'université. Merci. Bana Katanga, mbote na bino, mbote. Tokiti atterrissage forcé, maman Ro, maman Olive, Nzamba batela yo, parce que à cause na yo, biso lelo tomoni Katanga, beto lobela ki kabilisme, awa na Katanga toko loba, parce que azali David ya mboka Congo, et que ba politiciens surtout il faut ba fédérer ndinga ya David ya mboka Congo pour Congo et tomba malisusu. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour maman. Merci. Bonjour monsieur Wola.
Moi, pour récupérer mes bagages. Merci. Allez là, ma belle. Allez là, ma belle. Ngando. Niko kwako. Niko kwako. Maman na mati avion et puis dans l'avion. Papa botanga mata na avion te. Ngane na futi nyongo na e. Grâce à Maman Olive. Nzambe longola 10 ans na vie na nga baksela Maman Olive. Asunga lisu batu mususu. Longola kanisi nga iseka sunga pe batu mususu. Nzambe merci grâce à Maman Olive na mati avion. Merci Maman Olive. Mama ni mama. Mama ni mama. Na boy golela wa. Na mati avion. Bon, comme Rangai Mbayo Bini Lumande Joseph. Pour le moment, Nazana est bout numéro 239. Un sac sentinelle na Kolereka. Et là, que Miminga y a un cellule juridique, il y a ma Olive, Pambate po Mananga Kufaki. Namakala. Atini Malubana Mutumoko y rendre visite ba prisonnier. Abi bokenda kobisa papa sika salaka na école Reka naza na prison. Mais tongo etani na kekuta na mwana eza le 18 mai. Na tuni mwana okomaki awa depuis quand? Mwana lobi bakangaki ngai depuis le 19 février. Donc depuis le 19 février, ti lelo tukomi le 18 mai. Naza na prison. Ngabi nana kangaki yo. Alobi magistrat DAC. Pona nini? Abi na defaki mbongo ya muntu moko 100 000 francs congolais. Toyokani na soka sanza nazungisa 150 000 francs congolais. Alors, na soka sanza nazwaki moyen te pamba te po naza nouvelle unité d'administration publique. Na saka na commune ya Mongafula. Nasuka sanza na kanisa ke bakufuta biso na sisa nyongo ba pesaki e bafuta ki biso te. Yangwana eliki 7 jours tuyi kokuta na mokolo mbongo akangisi ngai na ba policier ya Ujana. Tango akangisi ngai ba policier ya Ujana lobi muto ya pesi ngai mbongo na ngai te tokenda na bureau. De ba mimi ngai liboso na societe ya ba policier ya Ujana. Kuna na salle 24 heures. Après mutu wango wana aye ko récupérer ngai alubina ba policier Ujana ke tokenda na isikoyo na parquet ya matete pa ya camarade na ngai magistrat DAC akutinde directement na prison. Allez. Na komi escorté na ba Ujana wana na yemoko tokei nzila mobimbaza ko bisanga ke lelo okenda komona mire ya pembe. Camarade na ngai wana aza magistrat na ko bisa ya atinda yo na makala. Ye moko za benga mira pembe abi na kwebisa ya tinda na okenda kumona mira pembe. Ngana tuni mwana mira pembe lingi koloba nini? Abi mira pembe lingi koloba prison. Nde sika oyo kutinga na prison donc baza benga ngo mira pembe. Ngabi bon. Bon sikoyo kuna ipa magistrat. Na tunaki ye mutuna kuna ipa magistrat. Osamba ki soso ipa msuso habité. Tango camarade na ya kutinga ngai ipa magistrat. Alobi tinde na akenda mona mira pembe et pas magistrat wana akangisi ngana kasho na bango na sali 48 heures. Satana on a sali 48 heures na nini na kasho ya makala ya nani ya parquet ya makala plutôt pas mais c'est 48 heures na parquet ya matete. Après 48 heures
allez nde magistrat atindi ngai directement na makala ngai bimbo tango ozalaki epai magistrat osambaki lisusu epai mosusu te albité ye ainsistaki aimposé alobi di tinda ye directement akende komona mire ya pembe afuti ngai mbongo na ngai te yango wana nasali 48 heures epai ya magistrat na parquet na bango wana 48 heures après magistrat atindi ngai na makala tango nakomi na makala nalingi kolia biloko na bango te naomona yango sali te yango wana papa okuti naza malade po et puis c'est vrai baninga na ye ya prison ba voisin bayebisengaki papa c'est vrai mwana yo aza kolia te aza komona biloko yango sali te akolia te ngai bon si en est ainsi nakozonga nakende kolukila ye nini provision na ya kopesa yo yo moko obanda kolamba yabi ça va sikoyo kozonga ngai nazongi 2 jours après le 21 akufi nayoki kaka bato ya prison batindi ngai babengi ngai abi papa mwana yo akufi nde bato ya prison bakamati ye bayekuti ye na morgue donc magistrat akangi ye arbitrairement parce que et puis eza affaire civile mwana adefi mbongo 100 000 po azongisa 150 000 ye magistrat lokola déjà camarade na ye aimposé kaka atindi ye na makala alandi procédure normale te ya nini ya loi olia basambisa ye après basambisa ye confirmer que c'est vrai azali asali mabe et puis ezala contresigné na ba chef na ya parquet asali magui ayoka na baninga na ye ba prison ya makala ya nini ya parquet makala abi ala to sala ye donc surcharge ya a escroquaki mbongo ya mtu moko na Lubumbashi des histoires de montage c'est faux et archi faux lakisa batu wana soko na agence wana akenda ko defa mbongo ya Lubumbashi lakisa batu wana tutuna batu wana agence na souche ya facture soko yota na Lubumbashi donc tout ça sont des montages c'est faux et archi faux donc c'est pour s'échapper à la justice parce qu'il y a des cas coupables c'est makambasali ils ont raté. Ils ont affaire civile, moi, je vais négocier devant l'État la modalité de paiement. Mais il y a ça, par influence, il y a pour un chef de parquet, sans demander l'autorisation de ce chef, il envoie l'enfant donc en prison. Aujourd'hui, l'enfant est décédé. C'est lui qui porte tout à sa charge. Moi, je Mbayo Bin Mbayo. Il est né en 1977 à Ti-Mouanate, à Balipete. Depuis Akoufi a sali presque 10 mois et 11 mois. Moi, depuis le 21 mai jusqu'à ce jour, c'est presque 11 mois. Na koma kiawa justement tango na komi ko s'associer. Na komi na souci ya avocat na zwaki liboso. A kendaki kokutana na magistrat wana a corrompre ye. Tango corrompre, na yebi pourquoi corrompre parce que batindaki ye na parquet akenda kozwa document moko bazaki nango très important. Bato ya parquet abi avocat kenda kuna na parquet ya Matete. Kenda kozwa document moko memina biso awa tokata makambo. Ye moko kutu magistrat za koyebisanga et plutôt avocat bande koyebisanga ke papa avant qu'il soit corrompu. Au départ, abande koyebisanga ke papa mutu wana asali ba infraction ebele na tango na ibisaki situation wana albi azali na illégalité ebele ndenge na moni. En tout cas, à subir peine comme il faut. D'abord, à l'obinanga qui en tout cas tout colandé kaka na procédure de façon que a dédommagé yo en même temps aux sanctions. Bon, tant que si vous juge parquet, nos documents wana, il est porté disparu jusqu'à ce jour. Ata ba juge baza obenga azakoyate, ngana bengi azakoyate, on a bien compris que le type est corrompu. Il est parti pour toujours. Alors ba juge à parquet Barbie papa, on a bien compris le type a été déjà corrompu. Alors vous engagez avec d'autres avocats. C'est ainsi que un jour par la grâce du Seigneur, na vandi boy na zakoyoka na radio Barbie, ba o nyonso bazal ba problème. Bazaba problème, ils ont résolu. Baya na bureau juridique ya maman Olive Lembe Kabila, azako sunga batu, oyo bazaba problème, ils ont silate, azako sunga bango, baya
bapesi na itinéraire nyonso ke avenue Marinelle, c'est Marinelle pembeni ya Sofide. Hein? L'air wana azaki déjà na souci, mon type a été déjà corrompu. Comment est-ce que je vais faire encore? 2 jours après, le Seigneur m'a dit non, ne vous en faites pas. On a eu que communiquer. Il y a bureau, il y a celui juridique à Maman Olive, à Bibao Nyonso, baza n'a pas problème, baza uza solution te, baya et pas na biso, tu uza solution, tu usonga bango. Justement, na yawa ya solo, Maman Olive a sali tout pour na kukunda mwana ngai. A sali tout, moi na sali 11 mois na morgue, a fouti badura nyonso basinga kana en même temps moi na zaki déjà décomposé, basumbi na ba biloko wana bazenge pour na kotia mwana de façon que dans de bonnes conditions. Donc Maman Olive mana batu a sali nyonso. En tout cas, na pesi ye lungunya na singa na Nzambe a pesa ye mikolo ebele pe azwa ba succès na misala na ye nyonso za usala. Bana Congo boyoka ngai na za koloba soko yo alingi tembe akenda kutuna na morgue mwana sali 11 mois muto sungi ngai pona kusisa problème na ngai Maman Olive Lembe Kabila mwana Nzambe na kosenga na ibisi na bandeko nyonso ba Congolais to sunga mama na biso wana aza mama ya boboto problème na ngai lekaki ngai ndelo na sa koyeba na kusala ndenge nini mais a résoudre des problèmes. Azui mwana bakuti déjà aza décomposé basumbi bazenge tout ça tout mwana siko to kontenir na honneur. Naza message ko remercier Maman Olive, Maman Boboto, mwana Nzambe. Nyonso za kosala pona bana Congo, Nzambe akuzungisa bonheur na yo. Nzambe azungisa bolamu epai moto ya za kosala bolamu. Mama usungi ngai moko te, usungi batu ebele. Hein? Lelo oyo mwana ngai tuza kokunda na honneur, osali nyonso esengeli kofuta badroit nyonso tout. Alors na pesi olungunya mingi mama na sengi na nkolo Nzambe abatelo mikolo ebele pe ozwa succès na ba projet na yo nyonso za na ngo na motema. Ozwa succès na ba projet na yo esimba réussir. Na yebisa pe bana Congo bandeko kotia tembete bayo bayebi ngai baya kutuna ngai baya kumona bakenda ta na morgue kuna ya ngiringiri bakenda se renseigner ba confirmer bango makambo na za kolobake ya solo papa wana lobaki ya solo mwana traîner 11 mois aza kuzwa moya nani kukunda yete chance Maman Olive aye kukunda ye.